Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourné, soni. Makala o combien de présidents balekania ba yebi ngote. Yepenya corruption na système mboka to comme ta ville lelo. En tout cas nzamba batela ye. Asala ko kugana mai. Disponibiliser tant le lot n'a bien bino beaucoup plus pour tout le danger politique pour les alliés interpellation à Matata Mponyo interpellation à Matata Mponyo pour na biso peuple pour nga gardien du temple pour na peuple congolais aza ndenge bato ya mibeko babengaka présumé criminel économique nakoexplike yango donc aza oyo babengi présumé moyibi donc Matata Mponyo ya liboso na mbongo na biso peuple congolais plus de 400 millions de dollars. Matata Mponyo a na projet ya parc agro-industriel ya Bukangalonzo na lobby fermeté parc agro-industriel ya Bukangalonzo. Matata Mponyo asala o babengi surfacturation alobi ke asala ba bâtiment asala surfacturation ba bâtiment 40 aloba 40 millions électrification aloba 40 millions pour na makambo Bukangalonzo otolia te parce que so moni batu bana ba biloko babenga ngo c'est pas gentil c'est que il a ici malnutrition tolia masango wana te. Matata Mponyo 200 millions aloba a investi ça 200 millions na ba poche na ye azwa mbongo na biso. Après Bukangalonzo Matata Mponyo akenda kofongola université na mboka na bango, c'est-à-dire na mboka na bango université privée. Ça c'est un point. Matata Mponyo asalaki o babengi corruption na niveau ya Sénat. Sénat oyo ngai avant honorable Steve Mbikai na senga déjà suppression nango pour la mona nango eza dépense ya pamba au première lecture deuxième lecture na senga suppression nango. Ba sénateur basali o babengaka libanga l'usine de Ketchaku ko sekate esprit d'équipe va protéger Matata Mponyo na makambo ya Bukangalonzo au détriment ya biso peuple congolais. Mais Nzambe alalaka te conformément à l'article 107 P218 Matata Mponyo bureau esangani élevé dossier pour bango bamesana koyiba balemba te élevé humilité na ye pour na dossier oyo babengi ya zarénisation, c'est-à-dire na 1970 Mobutu abotolaki biloko ya mindele apesaki epa na biso ba congolais. Siko ba mindele wana babima ba victime baza au nombre ya 300. Matata Mponyo akotisa lokola bango ba professionnel ya koyiba na document. Akotisaki document abimisa mbongo plus de 150 millions de dollars. Ya zarénisation. Parmi les victimes, ata moko azwa te. C'est-à-dire, yango nde babengi ye na mibeko. À part makambo ya Bukangalonzo ya masango na biso, Matata Mponyo aza susu na o babengi makambo ya bancalisation.
oyo mafia pesa na kati oyo alobaki mbongo ya ba fonctionnaire ekoki kofutama na maboko te ekofutama à travers ba banque wana eza point oyo etali Matata Mponyo. Donc Matata Mponyo eloko nga na oyebisa ye Congo nalobaki ekokomelo Matata ekomeli yo Matata. Deuxième eloko nayebi te question par rapport na Matata Mponyo. Président Mbosso bayambaki penza loi wana sur la congolité. Kasi balobi était plus de 225 députés bazali pour loi wana. Tozoki moi si ma chef de l'état toka qui est na moi maina bango balobela ki meilleur pas qui contre loi ya Noël Tiani. Kasi lelo yo loi wana bayambi yango na Assemblée nationale. Est-ce que loi wana ezali priorité pour la mboka na biso ou bien ezokotsa na kaka division o bato mingi bakoloba Congo kozala divisé surtout que bato mingi ya Katanga bazara pour moi la mboka Moïse Katumbi. Bon, le problème qu'il y a d'abord, merci beaucoup Joël Congo Lisanga. Merci beaucoup. Nandenge Otuni Mutuna. Je suis parmi les premières personnes. L'air moi na mboka Noël Tani ayaki na marambu ya Congolité o na telemelaki yango batu ba juja inga de katumbiste ke na lembongo ya Katumbi na telemelaki yango na tina nini na mona eke na moma oyo oto wuti kopindola bondoki ya FCC oyo si c'est bon mwani neuf pouvoir na biso ezana nous fragilité eza fragile eza na stabilité koya na loi moko sur la congolité na moment oyo na kati ya espace politique ya Congo oyo bamisusu baza ba jaune bamisusu baza ba rouge bamisusu baza ba chocolat eko créer oyo babengi grogne mpe mutema mabe naboyaki yango mais le naboyaki oyo nazalaki nga moko naye komona mwana mboka Peter Kazadi moko na biso alobi c'est un débat militant le président va gagner les élections en normal naye komona secrétaire général oyo ya parti na biso Augustin Kabuya ye pa alobi que l'IDPS n'est pas concerné nga mpe nalobaki que qu'est-ce que bacongolais de père et de mère bapesa biso à part jeu d'hasard Paris foot na o babengi kindumba peut-être pour na bana basi musala bapesa biso yango wana koloba na lobaki yango donc bapesa biso ka pauvreté mokonzi mboka mpe Fati Aigle alobi que c'est que des pères et des mères nous ont légué donc tokutanaki na makanisi le premier ezali loi wana nga na boyango mpe na osenga na badepute baboyango ce n'est pas en suivant une chaîne de radio au député moi alobi que autant on signé que beau croire que loi wana eleki loi wana ezolinga epesa impression que Fati a peur de X ou Y na o babengi baélection Fati n'a pas peur ya X Y Fati alingaka G o babengi ya compétition démocratique et Rosalie Sengotro na 2023 Fati basala jeu démocratique na Moïse Katumbi que le meilleur gagne mais toza sir biso IDPS usine ya politique machine à politique que Fati a gagné à kozala vainqueur loi wana elinga epesa impression comme si nous voulons tailler quelque chose na taille ya Fati yango nde toboyaki yango koboya toboya yango pesa loi mo discriminatoire bato ebele bakima mboka oyo bakangama na basi ya mindele mpona koboya oyo balobi peut-être ndenge Mobutu abanda olanda bango est-ce eza lisumu mpo baboti mwana na mwana nabima victime misusu mpo batanga baklasse na bauniversité neti baharvard baexija bango bachange banationalité lelo tomona bajoueur
pour abeta na équipe ya makasi bazo exiger à changer nationalité. Eza ba exigence yo ya vie. Na minute oyo mususu eza pour na job. Sikoyo bana oyo babima na ba mariage ababima ba victime. Eza loi moko raciste. Malgré pour conserver au babengi souveraineté nationale de bango baoloba. Eza teka na kotia loi mo singombolité. Ezali surtout na kotia o babengi kokomisa armée na biso makasi pe ba servir de renseignement biso. Mais tout le monde peut perdre ba téléméli lo na ba bieza dangereux pour na ba processus électoral. Tout le monde va venir sur ba contre mais IDPS quand mingi ba na besoin de loi na voter pour faire ça en 2023. L'IDPS quand les hauts cadres ont dit ce n'est pas quand Noël Tchani oya qui ba benga qui postulant na banque centrale. Félicitations à bino basi lokola batie bino na mama Kabedi na banque centrale. Mama o ba olinga baloba ke poaza muluba. OK toi na régime ya méritocratie. Na ko informer bino mama na asala na 5 pays comme expert. Ya makambo ba banque. Asala o babengi na FMI pendant 30 ans wana eza parenthèse. Noël Tchani alaki candidat. Vous comprenez na banque mais ba banque eza belé. Akoko mape o babengi candidat na o babengi banque 10 ans. Problème est ça, il des personnes qui soutenir. Ce n'est pas quand vous voyez au palais du peuple quelques individus qui ont à moto, c'est ça l'IDPS. L'IDPS c'est ça, Bisso Bafisi Moukoko. L'IDPS c'est ça, Jean-Marc Kaboundo a représenté Bisso. l'IDPS, César, Augustin Kabouya et les autres. C'est-à-dire, ce n'est pas quand vous voyez les gens venir avec des drapeaux. Non, je peux faire aussi imprimer des effigies Nabiso, des drapeaux Nabiso pour nous accuser. L'IDPS n'est pas concerné dans ma loi sur la congolité là. C'est-à-dire, loi sur la congolité, les aoyo propagande ya Noël Tchani pour abimaka na 0,0% na l'élection, alinga comme atteindre à 3%. Loi électorale, balobi bolinga, bon, faut pas dépolitiser CENI parce que par rapport à ma proposition, les gens le rôle là, tant que le roi n'a pas élection, quoi, union sacrée bis. Ils ont risqué que Fachi a la candidat pour ne plus revenir dans la question où tu peux répondre par rapport à la proposition de Tchani. Mais moi, je te pose la question par rapport, il y a des politisations, il y a CENI. Oui, d'abord, Fachi a la candidat inégité pour l'IDPS d'abord. Na Congo, la candidat inégité. Le candidat David Moukeba, Bazalaka, Yenda Ganyaka. Déjà, on a parlé de la démocratie pour toi, la démocrate. Makambo bande konabiso la muka o bazolo ba ke to linga to politiser CENI. C'est-à-dire wadezo ute pas les deux dipon Fayulu na Muzit les deux dipon bato bazaya la muka pangi plus pangi égal isogini tribalisme. Batuana lokola bamoni Katumbi o aza mutu ya mwa bozwi. Alongwa na ye na ba bêtise na bangwa tribalisme. Bamoni bayi moto le populaire Jean-Pierre Mbemba. Alongwa na ye na makam na bango wana ya opposition tribaliste. Bamoni matungulu kuto pesa musala na bad abwa kisane bango. Batikali bango mibale misili na mikungu les deux dipon. Le quoi batikali bango mibale balobi ke biso tolingi to politiser au babengi CENI. Moi ça pembe Josaphat. Peba journaliste non sur la presse ya liberté. Nazo yeb Sabino boy. Loi sur la CENI wana ezala loi ya Christophe Lutundula. Azalaka membre à la Muka. N'est pas wana loi wana ezalaka bien. Mais le col à Chani Mabunda Zwaga Luana Vandela on a saba jip naïe. To télémisiel l'air si c'est bon wani nef. To bi pesa loi no Vandela ya Christophe Lutundula. To tchang on a mis ça ba to apporter ba amendement. Amendement za bisote de pesa to sala yango.
bato baporte bamandement eke na deuxième lecture epa bapere wana ya Sénat basali yango baadopte yango cour constitutionnelle esali yango loi wana ekomi mabe ezalaka bien le Christophe Lutundula azalaka qu'est-ce que d'abord Seigneur po bazoleka na baradio baoloba bafrançais kwa omoni français eza mayele te. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La CENI, c'est une institution d'appui à la démocratie. La démocratie, c'est la politique. La démocratie n'est pas égale. La démocratie n'est pas le football. Même Sango, tout le monde a commencé à propagande société civile. Non, non, non. Si vous avez trompé le peuple, vous avez battu na binom sou ba longwa na bango la muka ba mbemba na ba katum. Ba komi kolinga baloba. Ngoyi mulunda zala ya azala muta société civile. Kabiliste munene. Sango kola ta sultan. Mais na kati ya sultan ya analem sou abakisi population na PPRD. C'est-à-dire magambo baoloba ya ko dépolitiser CENI eza fuite en avance. Yango ne na oloba na bango boy. Biso na 2006 toboyaka ba élection topemaka biso na Tshisekedi tondimaka na biso tosala opposition. Bino lokola bomoni ke bokende nano na makambo wana te. Bokomo linga bobimisa peuple na babengi soulèvement des obéissances. Nazoyebisa bino tant que seigneur de la rue. Biso nde bakonzi ya ba marche. Tokola na ba marche. Na ba marche tolela ba pina voiture te. Combattant nyonso azolanda ngai. Soki le de dipon fayulu na muzitu. Babimisi batu na balabala. Pona ko créer trouble. Bise photo bima na balabala pour défendre la République qui peut CENI. L'IDPS n'a pas peur des élections. Tozala en opposition, tozala na ministre te. Lelo tokomina balie ya makasi loko ba pius mabile. Lelo tozala ba ministre o ba engagé ba combattant à 99% lokola ba Nicolas Kazadi. Tozala ba maman Antoinette. Na otanga ba ministre o bazo respecter ma solo na biso à base. Lelo na gouvernement ya ba warrior Moussa Lezo Salam. Tobanga ba élection na kati ote Moussa Lezo Salama. Mais apparemment pour ya ba denrées alimentaires to meka ko ça sondage na ba marché. Conseil des ministres souka baba ki ba denrées alimentaires faut biloko ekita. Mais jusqu'à preuve de contraire lo monter ça okita. Jusque là gouvernement ba warrior déjà ba koti ça fait presque 3 mois passés. Rien ne marche fils mukoko. Magé a o ça il ebso belo cha ba gouvernement ba warrior. Ouais gouvernement rien ne marche ndengo lobby mais gouvernement zui ba mesure. La politique za na ba o ba benga ba conservateur. Ba sorcier du jour bandokia moi na cravate. Lokola Balbert Yuma. C'est-à-dire bandokia moi lokola Balbert Yuma. Oyo gouvernement et ses 8 mesures yako kitsaba denrées alimentaires yé azobo ya na expliqué ba opérateur économique ko ba l'équipe ba portugais té ba kendo sombeloko awa na Afrique na Afrique oyo ya CA Australie excusez ba ke somba awa na C ba sombeloko na $9. Et le quoi va sombi na Brazzaville les ans à $10 bango pe ba somba eka na Namibia $10 bango ba ye nango na Congo ba chango na $30 ba sali mikanda mabe ba kosike euta ki Chine mais euti Namibie mais na Brazzaville les ans à $10 bénéfice ya $1 bango ba pesa ba raison nini o aner service de renseignement côté na kati ya boîte ya sardine pour protection pour péage. Le premier ministre Sama atindi bavandi sabango babi biloko nyoso botia kili biloko tu botie belobo longolango ba prix na bino ezango
bakomi oloba baimposé mais makambo ezosalama yo Albert Yuma kabiliste munene tosokipe na yo peuple congolais na bamboka misusu toomona place nga nakendaki exil ata na Brazzaville na sala 5 ans lipe alaka 200 francs lamuka na tongo loba lipe komi 225 francs okolia yango yo moko bakokanga yo makambo ezosalama na Congo eza po biso monde tondimaka makambo omoni biloko ekiti te eza nde bandoki ozomona basuccès du jour bandeko afeke bato wana nde omoni makambo yango soki bakreaki seni parce que entre vous les politiciens bozalaki na boyokani te nango bakreaki seni ezala médiateur bino mpe bato ya idps bomarche na nzela bato bakufa mpona dépolitisation ya seni mais lelo koyoka o lisusu koapuye seni soka ya bai politique et puis bodémorcele baposte wana nyonso kote opposition bopesi FCC lamuka elle fayu mutasa te omonte kokomoloba olobeloko moko na konte nango bini d'abord question tunya yango bien te na obongiselo yango le problème ya liboye seni basala yango na San City bien sûr na format ya basud-africain parce que c'était entre le noir et le blanc format wana bon bamemaki yango awa basali opposition société civile na nini quand on voit le pouvoir la majorité eza bao baza ebele c'est tout à fait logique bazala na banombre ya 6 côté opposition Fayulu a se déclaré déjà d'avance qu'il a participé. La politique de chaises vides ne paye pas. Biso me banda ozong c'est la biso ango. Biso kutu tozong cité la politique de chaises a lobby que a participé, il doit assumer. Et FCC va se déclarer que bango pe ba na résistance ndenge ba Fayulu ba na résistance. Ba sauter premier ba zu poste wana. Ya biso ni na kati. Fayulu nde à induire batune na erreur. Ozo comprendre. Wana za côté wana. Makambu ya seni ndenge balobi société civile. Société civile pesa na part nango o ba pesi. Donc c'est Fayulu qui est responsable de l'absence ya lamuka el tribaliste na o ba bengi institution d'appui à la démocratie. C'est pas de notre faute. Mais puis nous, au marché, au moment d'Antela, on a des policiers à CNI. Et les lots, vous conduisez comme idée. Mais les de dépolitisation, j'ai déjà répondu. Yondo Yokaïté a répondu, s'il vous plaît. La dépolitisation de CNI. Pas que ce soit Angelou Gabriel Bachabango Kuna. La dépolitisation de CNI. Oh Bango Bazoloba. Et ça dans les fonds ou dans la forme. Parce que les partis politiques doivent être toujours là. C'est que l'ingrédient de la politisation est comme ça. Ce qui l'a mouké Zalaki. Ingrédient de la politisation est l'ingrédient de Zalaka. J'ai déjà répondu Ngoïmoulou Ndalay Mouta confession religieuse à la kabiliste. Rien ne prouve son Moutalati Soutan que Azan a tendance politique. C'est une question déjà répondue. Mais tout le monde ne peut pas nous si les loyaux, à la liberté, alors qu'il y a pas de dossier, au monde qui est à la bon, on a gagné, on a eu qui a un mot, on a besoin de tout le monde qui a enseignement ou à la Wilba Koma, il va gagner, mais tout le monde, pourquoi entre partenaires qui dépassent ça un peu écarté. Est-ce qu'on peut dire que c'est déjà des points de mesure par rapport à Makambo?
justice est à 2 poids 2 mesures. Le président lui-même a regretté l'irresponsabilité à la juge. C'est-à-dire, en tant qu'homme politique, couper sa proposition. Que le président donne les capacités et les moyens d'un IGF, Gilles Alinguette, une inspection générale, que le président donne capacité pour une inspection justice. Makambo eteni, je ne peux pas cocoter l'Eteni. Eteni a travaillé dans un département sensible où il y a la santé. Aujourd'hui, le Congo est commis parmi 3e zone rouge où Bakangi Bisopokoto de Schengen est commis problématique. Il y a eu 6 millions de dollars selon le rapport de l'inspection générale de la finance. 6 millions de dollars pour la corona. Qu'il soit moutoyé de pèse ou non, justice est bien après ça élément à défense. Parce que si le dossier a été ils ont traîné, là maintenant les gens auront raison. Il y a tout ça, justice, il y a 2 poids 2 mesures. C'est ça ma position. Deuxième élo au Tunisanini. 2 poids 2 mesures pour ma commune. Et là, on a un tant que fils Moukoko, pour nous vraiment en salle. Tant que fils Moukoko, tant que socialiste aussi, ma kambaba jipo ba député ba swaki, nazolo bana batuboyi, naza contre yango. So batambu ici micro na Congo, to batuni Congo za na combien d'ambulances et qu'on est capable même nombre là il y a 200. Au don, au crédit, Makambouana, Oyo, Basali, Eza, la vision ya Tshisekedi. Moi je suis, je l'ai dit, je suis contre ça. Ceux qui battent ici micro, balobi, entre tracteurs, na jeep. Boponi, vous avez dit que c'est une mauvaise information va pessier. Penazo condamné député à IDPS à l'égard Koloba. À l'époque de Kabila, dans l'entrée, on donnait une jeep. À la sortie, on donnait une jeep. Na condamné, nous sommes des socialistes. Makamsou Sobo, le Baboye Tshisekedi est en train de nous regarder comment Tozo Salo Babengi le peuple d'abord. On n'est pas venu là pour faire un régime à l'X. Même justice, il y a état de droit où on ne peut pas tirer la guiso, tout le monde va condamner des hôpitaux qui avaient 20 ans. Bah, qui était 13 ans. Mais chiche, après ça qui est 20 ans, elle va suspendu pour un procès. Et puis, deuxièmement, les Fatine intervient à l'objet de l'hôpital d'Amérique. Est-ce que on est la justice est état de droit? À l'objet de Marambouani. À l'objet que l'hôpital d'Amérique a homme honnête. Aujourd'hui, justice est constatuée. Et Monique, Batia Kamere 13 ans. C'est pour cela que nous avons profité de cette occasion pour nous relancer appel à Bandegonanga INC. Hier c'était 20, aujourd'hui c'est 13. Demain aussi, il y a appelé mesure de grâce. Toti Kanyon Sonamabo Kwanzambi. Question, monsieur. Le office du dossier de recensement. Le Cambou est allé recensement. Quelque part, côté élection, côté au recensement, vous ne croyez pas que beaucoup de recensement, la ville a des arbres qui peuvent faire recensement au Waléli, c'est ça, parce que pour lancer le recensement, ce recensement-là, vous assure que tu 2023, vous allez la rédiger si par rapport à dossier recensement. Ce qui n'a pas babanga kate, c'est-à-dire Tozolo Banabatuboui, nous sommes l'unique pays au monde. Nous sommes l'unique pays au monde où l'élection est sans recensement. Au monde politique, l'herbe a recensement. Nous avons une explication facile. S'il vous plaît. Même Nandaku, Maman Poa Kabola Bilo Kwaye Barabanani Bazana, nombre à Batou Bazana combien? Congolais en a besoin à bénéficier de richesse naïe. Nous avons aussi un recensement parce que c'était parmi les matières qu'on a préparé.
Mama même nandaku alingaka yeba o balobi nombre à banane. Tous en besoin de sa répartition de richesses. Ba donner on va payer Sarabiso na Banque mondiale 80 millions d'habitants. Ba salango na Gomba. Ba kenda jamais pas l'aider du pont Mouzitou na Fayoulou na Kota Idiof. Ba kenda jamais Kota ba Jean-Pierre Mbemba ba ba nombre ba pikime. Ba kenda jamais na lac Kivu pour ba nombre ya bande kwa Kamer. Bakenda jamais pas ba Fatina Kabea Kamwanga pona bae babatu. Bakenda jamais pas ba Mwandansemi. Ba vanda ka ba lobby 80 millions. Recensement important pour Nanine. Nous sommes l'unique pays au Congo, l'unique pays au monde. Oyo bakenda élection sans recensement. Ngana salagi tour na Cameroun na mona carte biométrique d'identité. Ato memi au $10 000 aux Zwangote. Nous sommes carte d'électeur et carte d'identité. Tozoa babengi to sala recensement na Mokoyo. Na 1974 sera Mobutu. Donc sera Mobutu to sala recensement na 1974. Yangonde nazolo bana batu boy. Recensement to sala lelo. Les abats recensement netio et salamara sera ba Jésus na Bethlehem tebo tanda mulongo. Les abats recensement moroboe et rosama na ba méthode ya lelo. Les questions ya glissement. Ce sont des gens au bazana kobanga nde bazolinga babo ya mambo recensement. C'est très important. Nous ne pouvons pas faire au babengi exception inutile. Tout ça, la exception inutile, on doit connaître qui ont l'âge de la majorité pour aller voter. On a vu des mineurs ici voter. C'est ça l'importance des recensements. Bon. Tu as déjà posé beaucoup de questions. Moi, Namboka, fils de Coco. Na bandi obi visite ya mama F Bazaiba na Kingakati. Ezalité ko pesa na bango pa ya koloba ke no bakena ngamba kabila tondengeni. D'abord, quand vous venez poser des questions, si tu as l'ingambongo makasi, asali nyoso abomazo pour formuler le konae oyo na ba lion apesa ba komba ba fils mukoko ya ba bébé. Yangonde kabilo lingambongo makasi. Et le quoi kabila sali bo incriminé bo accuser un bazaï baté akende ko sa musala na ye ya kotale le ronabiso otoko récupérer lobby. Merci Kabila pour la première fois. Nandenge au sali loko wana. Nako si c'est le comment na mambetali kini bopeto. C'est là où je vais terminer. Les gens sont en train de trop dire que fils Mukoko pro Gentini. Je regrette fort. Fils Mukoko pro Kamere. Quand j'avais dit il faut faire attention à la procès. Fils Mukoko pro Katumbi. Quand je suis contre la Congolité. Fils Mukoko anti-IDPS. Quand j'étais contre la coalition FCC Cash. L'État finit toujours par me donner raison. Makamba Kini Bopeto, Obatuba Aloba, nous avons réitéré que les responsabilités Yayo Nangai. Kini Bopeto Ana est alika Argentinité. Kini Bopeto Ana. Nous avons proposé qu'on boit qu'à déchets, pas comme il s'envoie infraction d'Engeza na Rwanda. C'est-à-dire, na Rwanda d'Engeza wana, ce qu'on boit qui déchets va foutre à $200. Bato ba kenda Rwanda ba bien. Yango no moni Kigali les ana moi ba propriété morobwe. Boya olobate na komisu mutu akagame. Brazzaville n'est pas Sassou. Pour la makambo etali propriété, batiaka $6 millions na année mobile. Et pas Macky Sall na Dakar, batiaka $10 millions pour la makambo etali propriété à ville. Na Mali, na Bamako, batiaka $5 millions pour la makambo etali propriété na ville. Biso na Kinshasa, ba gouvernement et Lukamba na ba gouvernement. Il y a $2 millions.
Fati aolinga akomisango na babengi 2,700,000. Maramba kini bopeto eza la responsabilité yanga na yo. C'est-à-dire nous devons réfléchir. Jantinia yaki na projet eza sous projet na été. Na remercier bino po bopesi na bino. Mais na koyi ko silisa te na bosa na ekoloba on ebandeli. Na pesi vraiment mes condoléances nanga na président de la République na ndenga perdre tante na e o babengi tante na biso nyonso Eugénie Chika. Na pesi mes condoléances na famille nanga o babengi IDPS. Là je vois Jean-Marc Kabou, une famille politique, pe Augustin Kabou yana ba parlementaire debout nyonso. Batouba zala tranquille. Nous n'avons pas peur. Il y a des élections. Hier, on n'avait pas de ministre. Au Bazana Moura ba combattant ba Nicolas Kazadi. Mais lelo Tozana Bango Bazali Wana. Tozana Balié Oyo Baza Balié vraiment convaincu. Na Fati Tenet Bapis Mabule. Tozana Bango. Nous sommes sûrs de gagner les élections. Je vous remercie. Merci.